Voilà, bonjour, bonsoir, bandeko. Bisika nyonso bozwami, bonjour na bino, bonsoir. Na oyo bazali na pokwa. Na ye kosala video muke oyo, ezala vraiment mukuse makasi pona kopesa point de vue nanga par rapport na video ya Pasteur Nabiso Mukuna. Bandeko depuis lobby samedi. Na pourquoi depuis ba vidéo oyo tambola ya mutakala ya papa Pasteur Nabiso évangéliste Mukuna na essayé kotala na mayele nanga ya mukusi na zanango, si je peux dire ça, vous allez m'excuser. En tout cas na meki ko comparer na ba voice ya mwasi oyo balobi azo déclarer ba mikanda ya ndaku. Et puis nazo vidéo wana ba voice ne wana ezami bale milai penza azo expliquer situation ndenge babalaki mobali ne azalaki prophète église abande prophétiser mobali ayeko kufa après mikande tikali na maboko ya pasteur évangéliste Mukuna évêque Mukuna après abandi kolandela ndenge nini bakyo zongsele mikanda wana de trucs comme ça là. Ce qui l'air na landi ba voice wana très bien, il y a des choses qui sont un peu louches par rapport na ndenge boyebi ndeko na biso ya mwasi oyo akota na makambo ya ba pasteur mingi et Denise asalaki live. Denise alobi Pasteur Mukuna lala kina kutabo ile eskizenga ko terme wana ya kolala sangana kina nzoto ya ndeko na biso ya mwasi na kati ya mutuka ya mwasi parce que mwasi akende kina Butour na ville asomba caméra et puis pona koluka preuve que pasteur azo kushaka na ye azolinga pe kopesa ye mikanda ya ndaku te. Alors notre sœur wana kende ki selo Denise oboyebi asalaka alobaka makambo na ba YouTube asali live na moni talami makasi na oloba makambo oyo alobi na oyo mwasi wana alobi bandeko nanga ezo sangana te ba place misusu donc ezo mona na déjà flou na ndenge na taille de dossier depuis na talaki yango banda ba video ezo ya tout et tout na oyeba ko détecter te ke video wana eza batrik monté tout ça là na oyeba ko détecter yango te mais na zolo bana ba preuve ya na moni par rapport ya ba voice na bilo mso na expliquer sima. Donc place ezo la kisanga ke eza na no faux. D'abord Denise boyebi akota ka ba makambo. Denise akoti abandi ko lobaka ndenge lobaka wana. Denise alobi allo mwana mwasi wana na bengana kikutu na ye biso nde topesa ki ba idée des trucs comme ça. Et puis ayeko loba mwana mwasi wana po amona ki pasteur azonyokola ye alala ka na bureau et puis azozongisela ye mikanda ya ndaku te. Alors mwana mwasi wana akende ki epa ya je sais pas ya procureur to colonel wana ebisi il faut ya na ba preuve. Alors abengi ye moko pasteur et puis a installé caméra asobi yango na Butour a installé yango na mutuka na ye le bazola na pasteur na kati ya mutuka na ye ezo filmer. OK. E umelite ba voice ya mwana mwasi yango ba voice na ye yango yo. Ba voice pe ekweika na media na biso. Na kati ya ba voice wana mwana mwasi wana azoloba nini? Mwana mwasi wana alobi a expliquer eza histoire mulai bino nyonso bolandi yango. Partout ezali ba media na biso. Voice wana eye koloba makambo ya mutuka pe kaka. Fi wana mwasi wana lobi ndenge pasteur abande kolala na musala na bureau ndenge siko ekomaki abengisi ye bakende na ndako na ya Delvaux bakutani na station ma campagne atie na voiture de pasteur atie na voiture na ye. Soki olandi mwana mwasi wana ndenge azo expliquer c'est comme si aza na mutuka te. Or Denise alobai ke mwana mwasi wana azalaki na mutuka ba mataki nde na mutuka na ye. La fille dit ceci, pasteur abengisi ye a zui taxi aye na station ma campagne matina voiture ya pasteur bake na ndako ya pasteur azalaka nango na Mbinza.
na météo. Voilà, garde a fongoleli bango portail, pasteur abisi agumbama po bamona yete, abenda kiti po bamona yete, bakei na suka ya lopango, pasteur po a installé caméra na ye, a esengi pasteur ke alingi asuba, des trucs comme ça là. Donc la fille a lobby ke bakusha ki na pasteur ezalaki mutuka pasteur. Denise a lobby bakutana ki na kati ya voiture, il y a la fille. Donc ezola que ça déjà qu'il y a quelque chose qui ne cloche pas. La fille mukolo likambo alobi ezalaki na ipene na kati ya mutuka ya pasteur nde a installaki caméra. Voilà. Aloba ekutu atie suki telefone atanga ekutu caméra tatiaki telefone na ye na kati ya voiture ya pasteur. Mais Denise alobi ezalaki na kati ya voiture ya la fille. La fille alobi le bazongi bakomi na pont oyo ekaboli kitambo na kote ya station makampa soko kiti oyo ekaboli kitambo na bandal passer a kiti sie aibisi po bamona biso to ya nzela moko te yo zwa taxi olanda kuna na église. La fille ake kuna zeli na église ya moni pasteur pe ayete batindeli pasteur atindeli c'est pas ye moko azui taxi azongi na ndako. Donc c'est là ba dire à la fille elle n'a pas une voiture. Elle n'a pas une voiture. Et zo là ça déjà que ça des choses différentes. Oya lobi na kati ya voiture ya pasteur, mukolo makamba lobi zaki na kati ya voiture ya pasteur et puis na téléphone na ye, to ebite soki ya place ki ya ndenge nini na bitumba wana bazaki na ngo wana na mutuka wana. La fille a lobi ezalaki na kati ya mutuka pasteur et puis c'était avec sa téléphone, son téléphone pardon, avec son téléphone dans la voiture, dans la Jeep du pasteur. Denise oyo a lokoti makambo yango komo loba yende ayebi yango bangonde batinda kie bangonde bayebi bangonde bakokangisa soki passer des trucs comme ça. Denise aye kolobezaki na kati ya voiture ya la fille parce que la fille akendaki na boturu asombi caméra a placer yango na mutuka ya pasteur. Voilà, mibali bosa l'attention ba fille ba komi ko placer ba caméra na kati ya mutuka. Donc elle a déjà des versions donc eza lukuta. Pour le même Denise Wanda, le baki makambo ya Eliane eza lokuta parce que la sœur là c'était pas sa sœur et tout et tout et tout. Donc ceux qui déjà makambo ezo kokanate eza déjà lokuta na kati. Mituka mi bale mbala moko e osimbati. Et puis moko alobi na ezaki na caméra ya téléphone et Denise alobi ezalaki na caméra a placer ki na mutuka. Eza déjà des choses différentes. Donc eza da wana na eza lokuta ya liboso. Lokuta mi bale bande konanga. Yo zo lala na mwasi na mutuka. Olongoli bilamba nyonso ndire mutu aza na mbetu. Donc ezali montage na sens ke mutu moko penza batiaki wana et puis balingi penza ba mona ba po bandimisa batu fo penza ba longola e bilamba nyonso. Yo zolala na mwasi na voiture na mbetu te na chambre te. Olongoli bilamba modele wana bilamba nyonso tikali penza mutakala na voiture. Wana penzanga na zondi mangote parce que na voiture c'est-à-dire que mutu azobanga et puis akosala azobanga bato bamona et puis bakende kiteke na zamba o to place ni bazalaki na kati ya lopango bakokepe ko banga passer pe oke ko banga ke garde apusa na pembeni ya mutuka akoki ko longola bilamba nyonso ndenge wana te ondire mutu azana mbetu ya na chambre alongoli bilamba nyonso passer peza alongoli bilamba nyonso ndire mutu azali kolo ya mbetu hein. On dirait que tu as mbetu. Et ça faire douter que ça ne peut pas être vrai. Ça ne peut pas être vrai. Et puis, il y a des gens qui ont été, il y a des gens qui ont été, il bilamba nyoso, penza nyoso, atikali ata na senglete. Nyoso, bilamba nyoso, même pas sengle. Osola la peine à mutu na voiture. Et puis, asisi kola lango alali lisusu, penza alali bapongi. Tout ça là, c'est quelque chose de monté dans la zone du mangoté. On a deuxième et l'autre peut-être c'est un montage. Vous allez m'excuser dans cette vidéo. Nazolo bababilo ko ngana a remarqué. Liboso d'abord makambo ya mutuka. Denise a biso ke za mutuka la fille a lobi ezaki mutuka ya pasteur. Denise a biso ezala caméra ba placer ki na kati ya voiture na portail ya voiture. Et avant pasteur a kota na mutuka na la fille yango mwasi yango mwasi yango oyo mukolo problème ya lobi ezala ki a filma ki na téléphone na ye na modelo to mona ki bitumbe bande ko sama na vidéo wana est-ce que mutoki penza ko za na téléphone na maboko. Troisième chose,
bozola na mutuka bolongoli bilambo ndire bato baza na mbetu oyo eza penza mpona kondimisa bato penza bandima te ondire esalemaki mpona kondimisa bato ke bandima ke eza ye parceke moto azolala na mutu na voiture balongolaka bilamba bongo ndire bato baa na mbetu ata sengle ya pambe kotikala na nzoto te ezolakisa deja ke eza faux. Troisième eloko ezolakisanga ke eza faux eza Pasteur Mukuna te wana eza oyo nazoloba ezali yanga oyo nga na biloko nga na okanisa na lobi te ke boya okota na bakommentaire komanda koexplike nga soki nini moto akoexplike nga eloko te nazoloba oyo nga na moni. Troisième chose ezolakisanga ke eza Pasteur te bandeko botalaka elongi ya Pasteur Mukuna soki totali na ba age boye po biso ba africain toza tokola penza na elongi penza makasi te elongi ezalaka mwa jeune mais soki otali elongi ya papa Mukuna na nzoto wana kote botalaka bapake oyo nzoto wana ezalaki nango elongi ya papa Mukuna soki otali ye bien nayebi age na ye te mena oki oplace ye fin 50 fin 50 58 début 60 bakote aza yango wana fin 50 début 60 to mi 60 na katikati ya 60 donc papa Mukuna soki botali elongi na ye na nzoto wana te fezalaka montage tokalkulaka totalaka no biloko penza otali na miso penza ya kozala deja na parti pris te otali ka na miso ya bomoto ke otala vérité parce qu'on ne peut pas continuer à nous tromper comme ça à tout moment. Non. So tali nzoto elongi ya papa Mukuna. Donc, na âge onga na lobi na bino wana fin 50, début 60 to jusqu'à mi-60. Aoki oza la place wana. Mutu ya ba âge wana. Nzoto na ye. Donc, côté ya se. Nzoto o ya se. Côté na ye ya se. Oki kozala jamais ndenge zala ki na photo wana te. Jamais bandeko. Jamais. Po nzoto wana, eza nzoto ya mutu ba 40, ba début 40, peut-être pe ba fin 40. Oki ozala mutu ya fin 50 te. Parce que nzoto wana, eza nanu na elasticité. Elasticité ezali oyo etindaka nzoto ya mwana muke omona eza nanu mwa ekuba eza nanu mwa makasi. Mutsuki akomi kokola nzoto esalaka neti ekomi kolashe muke. Ba elastique oyo nzambe atia na nzoto meme na elongi emonanaka. Omona ba elastique ebandi okita matame ebandi okweya ndenge matame ezokwea bandeko nzoto pe ekweyaka. Mais nzoto wana tomoni ya Pasteur Mukuna wana ezo concorde na elongi te. Elongi penze ozomona ke ba elastique o nzambe apesaka biso na misuni ke ebandi kokwea nango papa aza na ye na ba age na ye ya ba début 60 to ba mi 60 to ba fin 50. Mais nzoto wana eza ya elastique eza na nzoto wana. Donc elastique eza na kati ya nzoto wana eza ya elongi wana te bandeko. Botala ba photo wana bien. Botala ba photo wana bien. Eza elongi ya nzoto wana te. Bakoki koloba nyoso ba oloba. Elongi wana na nzoto wana eza ndenge moko te. Ndenge po elongi oki kolemba te elastique ya nzoto ya elongi ezo lemba me ya nzoto etikali lokola mutu asalaka sport ndenge wana. Eza penza elongi ya mutu moko aza sportif, actif, tout le babongo, et puis azana no gène. Botalaka côté ya ba épaulette ou ya ba épaulette ya likolo o. Côté na penza ya likolo o ya likolo ya likolo place pembeni ya mutu. Place ya ba épaulette ko ya mapeka. Botala nzoto wana ekoza la nzoto ya Mukuna te. Bolimbisanga bandeko nanga na mekaki penza ko examiner natali ba photo wana natali ba voice ya fi wana natali makambo Denise alobi na live na ye ezo mona na ke ya quelque chose qui ne cloche pas eza ne lo mo ezo cloche te na biloko wana ya quelque chose qui n'est pas vraiment na place na yango non. So biloko déjà 3 4 eza déjà ndenge moko te ça montre déjà que non, il y a du mensonge là-dedans. Mensonge moko eza na kati wana.
mensonge moko eza na kati wana. Alors tozo tindela ba photo na zo mona kutu importance na ngote. Bonga lobby penza ezalaki ba émotion ka ndenge mutu nyonso moni ba photo oh pasteur bona boy. Lelo vraiment parce que c'était samedi non. Lelo dimanche après kilte oh tozo comme landa na ba YouTube tout et tout. Landa ka ba kilte na nga na ba direct na YouTube. L'air na sisi yango sikono bina vendre na na tala biloko bien na tali na yoki ba voice wana ya soi-disant la fille oyo alors abandaki kolala na pasteur pona mikanda o mobali na ya tikaki en tout cas yango na oyo Denise alobina asololaki na ye asi akutanaki na fille wana basololaki voilà mutunde apesaki ye po aide fille yango ka ndenge asalaka makambo na ye wana boyebi bino nyonso ndenge ya Eliane Suka soki otali voice na ye wana na makambo fille wana life na ye na voice ya soi-disant mwasi yango oyo mobali na akufaki azo réclamer mikanda ya ndako na ye otala ke concordance penzi eza te. Denise alobeli biso kamera fille wana alobi likambo ya kamera te. Kamera basombaki na butu tout ça fille wana alobi mwasi wana alobi likambo ya kamera te. Denise alobi ezalaki na kati ya mutuka ya mwasi. Mwasi alobi mobali abengisaki ye po asi azoelaki ye ndako kote ya marché o ya bandale molar. Pembeni ya marché o ya bandale molar wana na wenze ya bandale molar. Pembeni wana nde pasteur azoelaki ye déjà je crois hôtel ou bien ndako place bande ovanda. Pasteur siko ya benga pasteur kaza na posa na ye pasteur ba bakutani pasteur abengi ye bakutana azo mema ye na ndako na ye ya kote ya meteo ba mati na mutuka ya pasteur alobi amataki na mutuka ya pasteur donc ezaki mutuka na ye te ba mataki nde na mutuka ya pasteur do makambo wana basali yango nde na mutuka ya pasteur alobi pe afilmaki na telefone na ye parce que basengaki ye ba preuve afilmaki na telefone na ye donc ezo lakisa déjà que eza eloko moko te il y a quelque chose qui ne cloche pas. Et puis quand ndenge na lobaki na bino mutu penze ozosala bozosanga na nzoto na mutu na kati ya mutuka est-ce que bokolongola bilamba ndenge wana ondire bato baza na ebite ondire bato baza na ata na plage yango ondire bato baza na chambre ya hotel na mutuka bokolongola bilamba nyonso penza nyonso même single ti qualité. Et puis asilisi ondire mutu azaka tranquille ondire mutu azepa na ye alali na ye kaka na kiti wana. Non. Alali na kitu wana ya mutuka, alali penza bapongi. Non. Wana eza montage. Ezo mona na mpona nga na moni yango eza montage. Et puis eloko penza ye ko confirmer nga penza yango na suka eza nzoto. Bande ko nga. Papa wana oyo azali presque 1060. Pa muku na aza jeune te soko tali elongi na ye déjà ba élastique wana esi bandi ko kita le matama bandi ko kwea matama na nzoto eza kwea ka ndenge moko yango moni bato ba somo ko mona mutakala ya mukolo parce que ezala ka babilo mso bandi ko kwea tout ça là sala mona na penza bien te mais sikoyo nzoto ya mukuna ya pasteur mukuna balakisi biso na elongi zo concorde te bandeko côté ya ba poitrine côté donc eza penza ya mutu penza sportif penza ya makasi et puis soki aza mukolo nzoto wana soki aza mukolo soki penza aza mukolo nzoto wana akoza ba 40 boy nzoto wana ezo concorde na elongité to boy te bokelo beza montage te bomoni ezo bouger bandeko ba technologie ekomi musika ba technologie bomono ekomi musika ekomi musuka na olobela ete nga na yebi na nga ye penza te na yebi kaka aza pasteur ya mboka na biso azo sala pe makambo na réveil politique je crois réveil politique ezo sala pe bien ezo aider bato ebele ba yeba makambo ebele oyo salama ba erreur salama na mboka na biso ba rêver na ye politique je crois bon excusez nga komba ngona zo bosana iloko ngwa loba pe tous les jours ba rêver na ye rêver patriotique je crois excuse-moi
ba rêve ne patriotique na ye wana depuis abanda ngo nde kutunga na koma kotala ye sinon na banda ye ba penza ye penza te depuis abandi ba rêve ne patriotique ezo tsunga pe ba jeune ebele bazo comprendre makambo nini yango e ba erreur nini bande ko salima na mboka na biso. Voilà, à partir de où on a des bateaux vraiment personnellement on a découvert par rapport à ba rêve patriotique. La rêve patriotique va sale. Sinon c'est quelqu'un que je connais pas. Penza, na ebi penza te. Ponga na kenda na église na été. Na landa pe benza makamunete. Mais rêve patriotique, eza ko intéressé tout congolais. Yango to komo talaye. Mais donc so e muto tali vraiment na miso ya kozala na parti prité. Au monake, il y a quelque chose qui est louche, il y a quelque chose qui ne cloche pas. Na lobeli ete ke po na nini ba limbi sanga bande na lobi na sens ke c'est lo ba nini onga na meki ko sala. Ba enquête onga na beki ko sala. Elongi wana ya papa muku na otozo mona wana esi e bandi ko kwea muke. Donc ba élastique bandi ko sila na elongi o nzambe atiaka na kati ya nzoto ya bato ba jene bazana élastique ya munene élastique wana e banda ko kita à partir de ba 40 45 omona elongi bandi ko changer moi forme tout ça là. Alors elongi wana e koki ko lata nzoto wana ti. Il y a quelque chose qui ne cloche pas. Elongi wana oki o lata nzoto wana te bande ko nanga non nzoto wana eza nano trop jeune par rapport na elongi ya pasteur mukuna. Eza nano trop jeune par rapport na elongi ya pasteur mukuna. Donc ba erreur onga na moni kuna o ezo lakisanga ke ekoki ko zala na confirmer te na lobi par rapport na ba vidéo na monaki ezo concorder na nzoto te. Et puis la fille o ya biso bango ne bato bazo gérer ya sia solola ki na fille wana bakutana ki déjà Denise Oboyebi. Denis alobaki bakende ozwa caméra batiaki yango na mutuka na ye a piéger pasteur e umeli pete ba vidéo ya fi wana ebimi leo na tongo mutu moko atindeli ngango na yoki yango eza de voice ya mulai azo expliquer histoire nyonso na kati kuna ya alobi ke azalaki nde na mutuka ya pasteur ezalaki na mutuka na ye te e soki olandi penza bio je sens que aza kutu na mutuka te. C'est le cas maloba na ndenge azoloba. Ezaka nazoa ki taxi, aibisinga zoa taxi sala boy, aibisinga boy na boy donc. Et puis alobi bakende ki na delvo na mutuka ya mobali ya yete. Ya donc ya pasteur. Donc ezola que ça déjà il y a quelque chose qui ne marche pas. Et puis pourquoi mutu alongola bilamba nyonso le rozola la na mutu na mutuka. Bilamba nyonso ndire mutu azana mbetu. Pourquoi? C'était pour nous montrer quoi pour akondimisa biso eloko nini. Oh, biso toyebite. Moi, j'ai l'impression que il y a quelque chose qui ne cloche pas. Po na ngai, selon nga ndenge na moneli yango na lobeli pasteur te na ebi pe mabe na ete ye na nzambe na ye. Nzambe muto ko juger nga na juger te. Mais c'est nga na lobinde po na ba vidéo nga na mona ki j'ai l'impression que c'est pas lui. Eza montage. Selon nga, eza montage, eza yeti. Eza yeti. Po nzoto wana, eza ya elongi wana te. Nzoto wana eza mutu ya ba 40, ba mi 40 quoi. Mutu ya ba 40, donc ce qui est belé ba 45. Nzoto wana. Eza mutu ya ba âge ya papa ote. Owa komo ke na ba 60 to mi 60. Parce que muku na landimite ki aza na 40, 45 ans, non. Muku na soki aza akoza la fin 50 to mi 60. Donc akoza na nzoto wana te. Non. Nzoto wana ezo concorde na elongite. C'est longa. Et il faut zala eloko moko esalami. Na meleli mbondo te na lobi par rapport na ndenge na moni yango. Ndire nzoto wana eza ya yete. Ape pourquoi alongola nzoto mobimba nzoto alongola bilamba nyonso na kati ya mutuka. Na kati ya mutuka kutu mutuka ko telemate azape ngambe ya mobali do ko telemate. Do il faut zala mutu moko boye alongola ki déjà bilamba na ye libanda akoti na mutuka siko ale action ale baye ko bamba elongi na ye. Moi j'ai l'impression parce que po mutu alongola bilamba nyonso tina sapatu donc tout penza mutakala penza na kati ya mutuka avec quel intérêt? Parce que na mutuka nano eza kaka, ezalaka kaka. Siko mutu alongola bilamba nyonso ndenge wana. Atika la tama senglete, bien même pas sapatu. Donc c'est déjà louche. Ezala ki pona kondimisa biso eloko nini.
Voilà. En tout cas, on a moni yango wana. Ce qu'on peut dire, bandeko, to confondre de bilo côté, to confondre te. Ce qui pasteur nabiso, ce qui pasteur mukuna a réellement ezaye muto asali eloko wana, to bosana te ke azape na musala muso azo sala rêve patriotique, eza très important. Et bon, ça biso objectif, to kota na distraction penza te. Ba mitakala ebele to sito mona na communauté na biso parce que ezalaka eloko to lingaka yango mona ezongela biso bato batiaka ba mitakala na bango ba yebi ke mitakala ezalaka sensationnel et pa na biso to lekisaka yango te to zapaka mitakala te okotindela yango ata 50 personnes nyoso batindela inga na effacer déjà yango déjà nazala nde kosala ba analyse na nga na meke ko vérifier yango après j'ai tout effacé parce que ezo avantage nga na eloko moko te. Toyebi na Bible, mwana oyo amonaki mutakala ya papa na bango. Aye koyebisa bandeko na ye azoseka. Papa lango etala mutakala na ye. Toyebi yango eza na Bible. Bandeko na ye bakangaki miso baye na couverture bazipi papa na bango. Lea papa afongola alamukaki. Je crois toyebi histoire. Amondiraki mwana oyo amonaki mutakala papa epi azoseka. Donc papa mukolo lokola. Papa mukolo lokola pasteur na biso mukuna wana. To wanga na te am pasteur parce que batu ebele bakenda kuna azana bana ebele ya molimo to kiko partager mutakala na ye te si réellement eza mutakala na ye ezo bendela biso ka malédiction bande konanga mitakalo bazo tiela biso to epite mutuni nango abwaka kango na media na biso eza pona koloka biso mutakala ezalaka eloko ya bien te eza pe normal te ke babwakela biso ba mitakala babwakela biso mitakala ya batu et puis c'est qu'on n'arrive pas à comprendre mitakala ngo ebele nango ezaka ya baluba on comprend rien. Vous comprendre le côté, il y a peut-être un combat qui se fait derrière au noir pour na baluba to yebi na biso te bazaba ndeko na biso ba congolais lokola biso mais mitakala oh c'est comme trop c'est trop et comme trop c'est trop parce que bato bazo bwa kango na ba media ba yebi ke to linga ko tala biloko ya bongo or et modiraka tout un peuple et modiraka toute une communauté mutakala eza eloko ya bien te c'est pas pour rien que Nzambe alatisa ba Adana Eve. Lere basumuka ki bamimona ibaza mutakala bango moko baluke pona kokende na présence ya Nzambe le Nzambe azo benga bango atuna bango lisumu basala ki bakima kimbango baluki ba nini ba matiti ba milatisi ba kasa ba milatisi yango po babima bulumbu to liboso ya miso ya Nzambe. Donc penza boyo vandi no ke pa na yo boy mutu moko abwakeli yo mutakala ya tout un grand pasteur tout un grand pasteur comme mukuna oya yebani epa na biso wa Kongo mobimba aza pasteur munene ate akaliloba Nzambe mutu ofandi no ke pa no be mutu moko abwakeli yo kwa azo partager na yo ba malédiction abwakeli yo mutakala epi osepeli non moi-même depuis hier l'aller kana zoaki ya liboso mbale je voulais confirmer qu'est-ce qui ne va pas. Après j'ai commencé à écrire aux gens, j'ai dit non ne m'envoie pas les bêtises boti langa ba mitakala te ko tsanga na lisumu nga na yebite. Bande konanga ba ko sabinote il y a un groupe déjà oyo bazo maudire biso na ba mitakala oyo parce que ça normal te. Il y a un groupe de gens qui nous maudissent avec ces mitakala. Et ça normal te ba mitakala boy tout le temps mitakala ezoko ya tout le temps. Et puis ya batu te ke o batu moko ba yebani te. Ya batu penza o batu ba yebani batu oyo ba vedete amboka na biso quoi. Ti na niveau ko boka ba mitakala ya ba pasteur boy to lo ba depuis 2020 oyo bandi il y a quelque chose qui ne marche pas dans notre communauté. Po ba mitakala oyo ata mitakala be boaka maka oyo biso eleki. J'ai l'impression que bato bazo boaka ba mitakala ba yebi ke to linga ka mitakala makasi wana to ko partager makasi. Eloko soki mutu azoloba eloko akopesa conseil eloko moko ya malonga bato ba otala te mais soki mitakala mutu tu azobwakela mutu mususu botika ko partager ba video wana ya ba mitakala eza na sens te. Eza vraiment nonsense. Ezo faire avancer biso na eloko moko te au contraire ezo maudire biso parce que bolumbu nyonso ezalaka malédiction bolumbu eza malédiction ba Adana Eva ava bakende liboso ya Nzambe bakimaki bake koluka bakasa balati parce que bolumbu eza malédiction et surtout ya musali ya Nzambe ndenge wana bien sûr okiko koya na ime toyebi ke pasteur muku naza musali ya Nzambe toyebi yango aza na église kotele mis église ndenge wana eza blague te pendant des années. Alors, ce qui au moni mutakala na supprimer na yo.
omoni mutakala supprimer ça en sens to ba vidéo ezali beto ça na besoin ba vidéo anate parce qu'il y a un plan de diable quelque part j'ai l'impression bazo maudire communauté na biso bana bakota bato bazotinda ba vidéo wana bana bazo mona ba vidéo wana tala siko ba jeune bazo mona kutu vidéo wana za koko ya ba jeune na biso misusu bana ya ba 15 ba 12 akoko na bango do bomoni mutakala akoko na bino ope azape musali ya nzambe eza déjà une malédiction donc eza na groupe ya bato oyo bazo maudire toute une communauté congolaise tozo yebango te eza plat mabe eza plat ya satana pona ko maudire toute une communauté ore to tindela na biloko ya bien ba biloko ya nzambe to ndenge ni mutoki o apprendre ko sala ba cache-nez tout ça la te biso ezaka mitakala na période depuis période nini ya confinement o place nyonso bato ebele bakomi kosenga kutu bolimbisi panzambe bazonge panzambe biso bomoni biso bazoba na bino bobwakela biso mitakala na kati ya réseaux sociaux non tobo yango soki bazomona ke bazotindela biso tozo s'occuper na yango te tozo boya yango tozo refuser ko partager yango te bakotika bato bosala yango bato bosala yango baza vraiment ba ennemi ya ba congolais vraiment ba ennemi ya communauté baza na besoin ya ko maudire biso bazo maudire communauté na biso vraiment to sala attention bandeko nanga voilà oya mukenga nazaki nango yango wana pasteur Mukuna pona ko nini ko yebisa batu azo sala réveil patriotique o eza très important pour mboka na biso nyonso réveil patriotique eza bien eza ko lakisa batu makambo oyo batu ebele babande ko yeba te pour mboka na biso wana voilà ya mukena zalaki nango yango wana et puis voilà votikala malamu et puis nzambe alola abatela moko na biso pona information mukena ngena yebisa batu ya diaspora nyonso boyeba ke ba passeport oyo bazana nationalité ya congolais ba nationalité congolaise ba passeport oyo tozwaka bandeko pona ko rappeler bino ba pasteur oyo ya biométrie oyo tozwaka esalemaka na Belgique contrat na bango ezosila na juin. Il y a un frère qui est passé congolais pe alobaki to sala tout bato ebele to koma ba lettre ya koloba no to lingi ba renouveler contrat wana te. Donc to lingi ba renouveler contrat te ya bato ba salela biso ba passeport congolaise oyo ezali na biométrie parce que eza trop cher. To sala ngo na Congo po mbongo na biso esale mape na Congo, pourquoi pas passeport na biso? Alors bande ko mutu ako ameka ko sala part na ye biloko important yango wana sala part na ye ya ko komela je ne sais pas la présidence que ba renouveler contrat te parce que contrat est ko sala renouveler na juin biso to loba non, je crois juin ou mai comme ça. Il y a un frère qui a dit ça. Juin ou mai comme ça, un député malheureux qui a parlé de ça sur YouTube, sur Facebook, na Zwaki Ango. Alors, on a baki na kolobango na vidéo na nga lelo. Ton di mate bandeko, to comme la, je ne sais pas, présidence ou ba email, to comme la présidence de la email, ya koloba non, to lingi renouvellement, ya contrat wana, ya kosa la biso ba passeport. To boy yango, ba passeport na biso esalema na Congo parce que eza cher. Eza cher. Passeport wana basa la biso ndenge basa la biso mbongo na Congo basa la biso ba passeport na biso à partir ya Congo passeport na biso ya Congo ezali les passeports les plus chers ya monde. Alors biloko photo lo bayango wana to se mobiliser pour na eloko wana ba passeport wana ba renouveler contrat wana te gouvernement ya biso ya sur place et renouveler contrat wana te parce que na likambo ya passeport bato ba souffra makasi lokola ba diaspora bazate. Voilà. Message nazalaki na yango wana. Alors tobo sanate que pasteur Mukuna azo sala réveil patriotique o ezali très important pour na congolais nyonso pour na koyeba ndenge nini makambo ezalaki kosalema na mboka na biso. Voilà. Ba mbongo ya kimbuta wana ba go pass wana tofuta ti depuis 2009 11 yango ba biloko wana azo expliquer biso yango nyonso na kati ya ba video na ye. Donc pona ko motiver ye donc bato yo baza na numéro na ye ba oki komela ye tout ça là pona ko motiver ye ko yebisa ye ke eza makambo yaka soki pe ba pirata ki ye soki pe ba pirata ki bazwa ki mutu na ye batie likolo ya nzoto wana ya jeune wana nzambe kaka akutana na bato yango parce que eloko nyonso ezala na ebandeli ezala pe na soka toute chose soki ebandeli ezali suka pe ezala eza pe na mokolo
bato oyo baza komodire communauté na biso na mitakala tous les jours bamontaka yango soki wapi mpo baya komodire biso mokolo moko mpe kaka ekozala oyo bakobima na poasa. Voilà, tika nzambe alola okana kobatela bino moko na moko. Bye.